Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Mena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila Mama wongo ya mama 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 la reine Omba balobi oza mo pepe bapekisaka moto apemba te umela Mama wongo la reine Omba la reine mama puissance Djipara nonne makambu tata ba journaliste tout vraiment pena na epsa bino na koyaga yaga nga pena lelo na ena couloir couloir pena mandia konko o papa wemba pena asala pena ba kombo na banenge tout ya dega vraiment pena to ba to kota na couloir na yaga na mwa moko papa wemba kufa nde bato basangana ka boye koma pena kermesse bato pe ba oteka ba secret ba biloko belé vraiment pena na lobaki na robanda bongo te sangi na boaka muto apesanga pena pouvoir la reine Omba Nzambe ya ba mama automatique la reine Omba mwasi ya pembe mwasi ya maestro de Bundes famille Katuseko vraiment pena na yé pa mama Chantal Wilo koko ya Yann Adrien koko ya Yann Adrien Bopexo na pesi pena mama Bijou Kaumbu mama Shimba Mama Shimba, vrai chéri na kachambo. Vraiment pena moi si ya papa Moïse, na pesi pena papa. Na pesi pena papa. Papa Tungadio. Papa Francis Tungadio. Na pesi mbote sikaza, na pesi pena Emeka Saka, na pesi mbote sikoza. Ah pena tona couloir, esika pena papa, asala ba maramba danger wa. O atika pena kombo papa wemba père toko zoyo mbote papa moi to zo bien ça la bien so do moni beno telemi vraiment pena to ye maestro de Bundes yonde boss maestro de Bundes mama nora winner nde makambo mutavanza pena koto na couloir pena mama nora winner yenda lati saka pena batu bilamba ya solo so zo mona Djipara ndo telema boye grâce ya mama nora winner Nzambe ya ba mama mwasi ya pembe mwasi kitoko bongo bazui wap faut attendre mbote mbote boni oui ça va oye ba kombo et comment na junior Chipundu tangu tokoma na mwa o papa wemba tika biso to mona ka événement elobela bino nini bon elobela so makambe belé talaka papa elobela so makambe belé vraiment rappela biso susu na ndinga azali na bomoi azali bien azali malamu na batunyo tout. La musique n'a rien de kitoko, les grands sapeurs les sous-soum ta idéologie ebi. On est ça là, yo tango monaka et vénémé bandi boy. Bon, na raisonnana nous papa wemba azali na mutu mo anova na batu bien. Donc yé penda ano lekisa batuté. Donc so boye banaki na ta monu nzela ba hotel ma pesa mbote bani, mais rapala ma mbebele vraiment. Vraiment mbebele. Sanini oyo vanda peno raisonnana papa wemba tika. Ah, women. Kala bakoko bazalaka na mungwa ya biso bana ekoma falanga wo toyokanaka mboyete na bolingo yo Bible na maboko na nyoko luka losambo pete asambela na yawe wala na nzembo wana vraiment ezongisa ngai vraiment women tala papa merci puissance Djipara nonne makambu na bagi na otambola lelo pena to na couloir sika papa tika kombo to tambusaka micro pa batu oya ye bato bayebaka papa makasi lelo ba koloba mbote mbote mwana ngai mbote petit frère boni ba santé quand ngozo mona nzamba zo sala to zala quand même mais on est là tango zo tala tango tokoma na mwa oyo événement sala ma sala ko ndenge nini ngai ezongisanga makambo ebele na mutu na kanisaka mingi la musanga yipsanga ke azoya avoyajaki événement yipsanga ke azoya mais bon faut on dit ma parce que Nzambe yep tapesa yem tazwaka c'est là on a ya oloba
kaka ndengo salaki nzambe to glorifier yo to tondi botondi. Mais beaucoup de choses. Aujourd'hui, que date wana le 24, non seulement décès à Mbutamutu, mais aussi paix à son âme, mais aussi les dates très émotionnelles. Non seulement pour Naliwawana, présent Mobutu politiquement parlant. Alors baka comprenez mon émotion na date wana. To ba okende ba discours Mobutu na Kinkole, kolia ba mbisa mai na date wana. Date moko très commémorative oyo et comme journée culturelle africaine. Donc, je référence et belle date à jamais ça sera oublié, à jamais qu'on allait effacer parce que ma trace n'a pas ma casse. Zemboni ni oyo raisonner la raie. Machozi yango yotina maliziga, mie mitalala nanani, we unaenda, mie pakani mawazo. Mie pakani kuwaza waza, we unaenda, naenda, kama ni njia yako enda, kama ni maisha yako. Makambo papa zalaka nango, elelo, so taliba mise Congo, kopesa nani? Oyebi bango bazali lokola ba phénomène, bayaka na siècle momba la moko, batu ya genre wana. Il n'y a pas photo, il n'y a pas mesuré. Donc, seul conseil qu'on a lingaki na transmettre, oye moi tikaki, bolingo. Donc, la moi nzambe, bolingo. Il prêchait l'amour. Il voulait en sorte que tu vas toujours en communauté. C'est ça, il y a une communauté ou corporation musicale d'être toujours soudés. Parce que jusque-là, on est dessoudés depuis. Quel héritage allons nous laisser? Parce que Bambutamutu bangonyo soit accueilli. Alors, quel héritage allons nous laisser? Comment nous allons faire? Photos à la cohésion. Pour si ma petit bazo ya bakuta cohésion mais jusque là on est dispersé. Quand ta papa est seul, je dirais qu'il y a qu'on remplir mission na ena mukili. Asili ici. Nzamba za ena posa zoaé. Oyebi ya baneko monter à partir biso tozomona. C'est pas n'importe quel artiste à Kenya na Vatican kutana pape programmé na Vatican. Mais nzela lolo yango na kasiti. Il est à côté de Dieu Tout-Puissant, c'est ça. Paix à son âme. Tozanga ko yebsa bato ko se présenter comme bonoté bato ba comprendre. Ah nga ba yebi ngati. Ba comprendre bato ba yebi. Oh nga ba yebi ngao. Nga ba biso to yebi. Ba o sko ba yebi. Oh, nga tata malongiti. Nga senadoti. Nga iti. Eza ngati. Yonde makambo. Oh papa mbatika. Bongo kombo tata malongi yoki ba pesa mutu nyonso. Pesa ngati. Quel malongi alors il savait? De quel malongi s'agit-il? De quel malongi s'agit-il? Et moi j'ai prêché aussi l'amour. Et tant que le tata malongi, mais si vous avez la TV, et là on a pesa malongi na bana classe. Oh là là, oh là là, oh là, oh là, oh là là, ozoka tena ba chaîne nyoso te comme ga yango. Kasi on ma komba lobana. Ni atango gatina. Ah, pardon, petit. Petit merci. Le matin, on se réveille, toute la famille. On se dit bonjour, papa, maman et les enfants. Prière du matin avant notre petit déjeuner. Quelques instructions de papa signant le devoir des enfants. Et il va au travail. Les enfants, l'école, la maman reste à la maison. Faire la vaisselle, elle s'y prépare pour la famille. Les soirs, on se retrouvait autour d'une même table, chacun faisant son compte de la journée. Surtout que papa menait des bons chocolats. On est vraiment région là, on se sent bien comme un poussin couvert de plumes de sa maman, cherchant la chaleur pour la survie. Oh, raisonner belé tango embi boy. Ah oui, ah oui. Ngana yebi koteka ni elamba ni marteau za lokola yo oyebi kaka musala na journaliste ngana yebi kaka makambo yo même à côté de papa c'est ça que j'ai joué en premier lieu yaza olinga muto azana nzembo na monoko aza olinga muto azana makanisi ya loyembo na monoko na mutu na ye soko za nango te azala kitoko olinga yo te et naza le seul oyo asala na featuring a Sofele kumbanga malembe oyebi Sofele
Mégala bis. La reine Omba Sepela, Nzambe ba maman. Malembe kisela teo sofele yo zoela nini ezali nango réalité oyoka il fait place à tenir donc voilà quoi pour ne pas trop chanter. Merci. Merci. Merci vraiment. Totambola na mamba papa. Puissance Dieu parent noné makamuna tambusaga micro tipa ba mère pona makambo tali papa wemba tala pene événement tikela biso lelo to comment raisonner tango nyonso mbote pa mama mbote na mesana déjà ko zwaka yo na mamba papa wemba ko expliquer biso bato ba yebi o sikote se présenter ka ma kombo komba na mère Adolo French mère Adolo to koma na moi oyo tango événement esalaka esalamaka o raisonner nani na raisonner papa po azalaki bien ayeba ko solola ki motonet ayebi nde ba esroka bato ta tambola bien na vie na ye tango zotala penage papa akenda mais lelo ba mo betele ba concert ba kermesse banini à part ça chanini oyo raisonnera tango omona mamba boye na raisonnera mingi ayemba ba nzembo ebele likambo ezalaki pona te ya marosa mère Frenchene ori bongana kingo e mère bongana père mère conseil nini oyo go pesa na ba musicien oyo batikali na mambo papa sala oyo basala kango te basala nani baza bomoko baza eloko moko po ngaza ko bengembe c'est propre donc musicien surtout ayebi ko tamusa vie na ye ba musicien ba honneur donc batikala bien bazala bien papa vraiment esika ke ape mape malamu. Merci maman. Na ba ji parent na tamusaka micro partout pa ba mère bo mona ba nzambe ba mama ba ye pena ba uti pena ko te kuna ba yeka pona mamba papa ba yeko pesa na makambo mbote mama mbote kombo nani Lidi mama tango mona ka oye boye kuta mamba papa we maboye esali ono nde esala ngai to ko se souvenir esala nga plaisir na mawa osalaka na pe bien tanga zalaka très bien so pena tanga sola na oui souvenir nini oya malonga oyo tikala na tagi banzembo na banzembo na ye mama nzembo wa mama ti mama okomekela biso makasi ate oloba nini na mambo papa ndosala so otali pena ba mission batikali conseil ni okopesa bango na makambo papa salaka bango mpe basala pe makasi vraiment bayemba batikala biso tolingi bazala vraiment donc bazala soudé po batikala bango bayembaka nde osala biso bien so totali makambo papa ndosala okopesa ngo na musicien nini atikali na mboko musicien nini akopesa nga na yebi na nga te aza te mbote kombo nani mama Chantal Ngudi mama na papa wemba bozalaka nde nayebi ye aza papa wemba ozotala sikoy outi kote wana oye oyekuta événement boye événement ndeti kermesse bato baoteka masanga elobeli yo nini na kati na bon elobeli nga rien nasepeli quand même ke na kermesse yango batie biso ya nzembo ya nzambe tozoyoka esali bien mapena merci na bino vraiment pena mère obakisa makambo yoyebi kaka mamba papa esali nga ma bien po wana vraiment azali vraiment donc papa kona lobaka papa ayebi nga bien ndenge ezala nga mpe nayebaki ye bien oyebaki soki oyembo esala pena bien baconseil nini ozwa pena na kati ya banzembo na ebele moye nalobeya te ebele vraiment ndeti mère tango otala pena ke papa tango bandeko oyemba ndo osala okaa bien ata nzembo moko ya malonga te oyo oyebi papa ndo oyemba en tout cas nzembo nga nasepela nango nzembo ya mama mekele bisata ndambo en tout cas nabosana baparole mais nzembo ya mama esalanga bien surtout place alobake mateya ya mama ezanga bulletin na minerval mais kasi eleki baleso ya bato nyonso bapesa ngai en tout cas même ngai pe nakanisaka mama nanga na nzembo wana ministre ya éducation omoni en tout cas nzembo wana eza profond
malgré des cas tolobaka ke o ya bata mokili mais vraiment les ana leçon quoi nga na zwa ebele na nzembo wana soki na yoki yango na kanisa mama na ngai makambo wana ozwa na nzembo wana est-ce que musicien nini okotikela charge papa mbazaki nango en tout cas Koffi Olomide Koffi Olomide oui nzembo nini ya Koffi Olomide monaka we concorda na ya papa Koffi Olomide pe azala ba nzembo ebele ayemba surtout que ayemba Dieu voit tout donc koki ko bomba na nzambe esika moko te ata soki obombami bata mokili mais nzambe azomona nyonso vraiment merci de rien kombo nanga Ige Balak ntango ozotala tokoma na mwa mamba papa esalaka makambo bakermese komia baromela babiere eloni esalaka yo en tout cas so na mona pena boye esalaka pena ba plaisir ebele tala kaka vinanga ekumani aza pena vina biso ya moloka donc banne banda aza jeune naninga komi papa naninga akufa atiki biso en tout cas mo esalaka ma pasi yango monaka ya moko na jour oya kufelaki esalaka bato baya bazala ebele to sepela po tala kaka yeza artiste monene reconnu na monde entier atambola ba place ebele donc aza mutu mobo oyo ba ko négliger te faut ko pesa elongona na musique oyo abeti na kati ya mboka na biso nzembo ni oyo raisonnela nga pena linga nzembo mobo santa mega bon ebu nga pena mutu yango esala nga bien soki ezobeta donc na mato esala nga pena ba plaisir ebele merci bon encore baluka tala bien mbote mama mbote papa kombo nani Nafi ntango talaka ndenge papa kenda atikeli biso evenema ntango talaka ndenge papa kenda atikeli biso evenema monene boye bino bomi koteka bamasanga banini elobelaka o nini elobelaka nye esalaka biso ka pasi tozanga muta monene na matonge tozwa esuwa nzembo nini oyo rezonelaka nyonso esi nzembo nini même oyo ebeto na raison nange makasi merci mbote mama mbote papa boni bien tokoyeba kombo na yo Carmel tanti Carmel ntango omona mamba papa ekomi evenema monene boye bino bomoteka basoso banini bamasanga elobelaka bino nini na esalaka bien mpo tokanisa papa mutu moko azalaka bien ntango azalaka envie yango tolelaka na bandenge oyo kaka ndenge omona boye ekoma longwaka mpe cope tolela papa mpe tozozelanga mpe mbongo ntango sikoyo orezonaka ye orezonaka ye na nzembo nini banzembo na rezona banzembo ebele lalenga non nzembo na rezona ke kaka mama bango asalela ye wana meka ona te nayebi nde te mena kaka nzembo wana merci calme ntango otala mamba papa ntango tokoma na mwa oyo evenema monene boye elobelako nani bon esalanga bien eza barendre image moko boye ya par rapport eza un plus pour la vitesse quoi eza baimage moko boye fo ezalaka international par rapport que chaque année so toresonne ke ndenge papa tika biso eporta un plus makasi yango esalinga bien mpe na bokasi ya biso bra Congo totiki papa mpe te tozorendera hommage ya 5 sur 5 oresonnera à chaque fois 3 ans déjà bana tiki biso charge oyo papa mbazalaka nango so otali bamisi ya Congo kopesango nani bon mpo na nga vraiment mpo na ngai bon nakopesa na misi ya Congo foloba nyonso mpo eza na bagénération par génération bafere bazali bafali bafabricas bawata mais mpo na ngai nakopesa mingi na fere mpo na nzembo nini oyo rezonelaka nao papa boko yemba la vie est belle si belle saison l'Afrique a donné dans ce mêlé de l'amour. Merci vraiment. Naleli, bonsoir. Tokoyeba kombo na. Pour quelle raison? Quand on moni pena ko vani un événement ya papa, toi tokoma na moi et sali ononde. Ah oui, je comprends que nous commémorons la mort de notre papa Wemba. Oui. Ça fait du bien mais avec beaucoup de regrets parce que nous avons perdu un icône de la musique congolaise. Donc ça fait vraiment un grand douleur. Mais comme on dit toujours que l'artiste ne meurt jamais, on le voit par ses œuvres.
Raisonner dans Nzembo. Moi j'aime beaucoup la chanson qu'il a fait plutôt avec Barbara Kanam. Nanyango loba kitoko ezama bele. Barbara Kanam a pris le refrain. Soke ezama bele bala mabele kanganga photo check. Après ce qu'il avait ajouté encore que Barbara Kanam et Lubu na Ochunga, ça dit beaucoup. Merci. Moi c'est Chignon Bombo. Merci. Ouais, Modé. Combo Clovis, Bras Congo. Attends, la Bras Congo, Tchepe na makambo. Jour ya moi ya papa événement munene we ba olia bazomela elobelo nini. En tout cas, na okanisaka kane papa zalaki, surtout biso bana kuloa madiankoko. Yango to continuer à kolelaka papa. Yamoni Bras Congo na ba héros na e, to continuer à kolelaka papa na kati ya masolo en couloir madiankoko. Olelaka papa na Nzembo ni oyo okaniselaka. Banzembo ze belé. Neti nini? En tout cas, c'est belé, so bani ko yembero, maya misoko kitanga donc. Vos maintenant tempo kaka. Donc c'est belé, on a raisonné ka papa, pe a son âme ka place azali. Merci. OK, merci. Nazo pe moi Simon nazo. Mbote maman. Mbote Combo na ngai présent section la maseke. Tant tout le monde mamba papa, événement boye ba ba dopel banini, ozolo bana batu nini. Ezo salon ndé. Bon, ngai lama na Bras Congo, lama seke na Bras Congo. Na lobi kaka na moni public o salinga quand même bien parce que na Pascal, na la présence section ya Renaissance na Pascal na kambara plus ou moins 250 personnes au batala makamba Renaissance. Mais na yo ta la collègue na nga sa na Bras Congo mobedi na kuti public e salinga quand même moi bien pour na moni que masanga na biso Bras Congo to teka e salinga quand même gentillesse. Raisonner na nini? Po boye na cop, raisonner na nini? Nzembo nini? Bon, pona papa Wemba, banzembo ze belé lokola collègue na nga utolo ba awa. Ba chaise belé. Donc ata moko. Ah bon, nga be mama kamba na tola kama kamba balé. Il faut tout na collègue na nga de service pona yeba nzembo asepela na ngo sikizenga muke. Merci. Puissance Jipara nonne makamuna ben otamula. Oza mamba papa atika mambo belé atika batrace belé lelo Jipara no la fan du pays antibal na makasi ya la reine omba automatique ba maman nzambe ya ba maman vraiment son on la pena maman Chantal Wilo azawana koko ya Yann Adrien Bopek so azawana Natali pena mama Bijou Kaumba mama Bijou Kaumbu ne makambo na kacha bundesi wana vraiment pena Natali maestro de Bundes famille Katuseko na ota musaka micro tala va faire non sala ezandeka boulot vraiment pena mbote est-ce que tu as ba combo komona ngai bejo ukendi lelo tango tala événement yo na kati ya mabele ya matonge ota pena événement yaka na moi au papa Wemba kufa et salonde bon yo salanga plaisir pelanda mama wa po na ebi keza eza ba moyo papa atikaki biso mais na sepelaka pe ne toza eza moyo tozokanisa papa soki na ne otokanisaka papa tobosanaka te yango nga na uti musika mpo nga mpenza naza mona lemba naye kaka mpo na papa oza mwa ya papa yango na ye okanisaka papa na nzembo nini mingi nakanisaka papa mpo nga na mutetela na mpenza kee mafumbe disan nakanisaki na wanyomile okomekela biso mongongo nde mobulu me bon wanyomile wa papa le analengo mon mongongo marato charge papa Wemba azalaki nango na mboka oyo otali pena ba mission tu okopesa mpa nani charge papa Wemba azalaki nango na mboka oyo kotala ba mission nyonso baa na mboka oyo bon ngai ya poso na lobi bon ezo wana zo engagé ngai na kopesa ngo ba jibe mpiana bon pour ngai papa chéri leader à Moufoudé. Merci. Merci. Comment on la patronne à Mosquée. La patronne, tant qu'on a la penage, la patronne la reine Ombazalaga, yopé la patronne à Kinyawa, tous autres la sikoyo, maman événement papa mbatike la binoa, les lieux comiques Hermès, Bazo Lia, Bazo Mela, et ça Léon.
Asanga taranga mwa matungi c'est matungi sanga bien anniversaire papa jour à papa tara papa papa donc maman belé ba souvenir belé wana papa biso souvenir ni yo donc souvenir kando sola bien taranga mwana chikapa mo so kama na ngana moyoka na kanda omo fanda bo papa se ba mino ya matanga bo ozala ba fête bo ozala oyebise po ba EDP ba conseil pas bien dans papa. C'est moni yo tigala na souvenir na. Ya maman. Mega on. Ino kokati. Vraiment pena bon ce que tant on la pena mambo papa sala. Charge au papa zagi na ngoko pesa na maboka nani na ba mission mboko. Faire rigoler. Faire rigoler. Merci. Puissance du parent dans sa gamme salande to yokana ki la reine omba automatique ba maman aimer kasaka landela idéologie mbote ya mbote to koyeba kombo comme on a ngai Franki Ngumbana tango zotala pena soto komi na mwa o événement munene salamaka na couloir oyo tango tasko papa mbatikeli événement boye atikeli pena batutu bakomi kermesse lelo komi awa komi koteka baji barodame au raisonner nini. Bon, il faut kende au-delà tout d'abord par rapport à penser au lobby. Papa Wemba aza tout d'abord icône. Je peux aller très loin tout d'abord aza au babé en pièce rare. Surtout aux zonga qui non, tous Papa Wemba par rapport à ba kermesse, événement naé, ça c'est rabattre le niveau à Papa Wemba. Papa Wemba aujourd'hui en Afrique aza parmi parmi les philosophes. Les gens qui viennent rarement dans le monde, ça l'événement peut bakei. Liwa ya Papa Wemba sokto banako célébrer yango ka rapport na kermesse, je serais vraiment désolé. Parce que aza mutu moko ordinaire te. Soto ko sala que to même ka chaque événement Papa Wemba, to même on a aspect international que batu o ba bagi valeur à Papa Wemba. Papa Wemba est décédé na Abidjan. Pourquoi pas jour à mort na ye to sala ka eloko munene que les gens qui ont vécu la mort de Papa Wemba baya na RDC batu ya poto baye to kei to célébrer on a ndenge moko na niveau ya ye et ko sala bien mais so yozala ka poto ya ba Thompson to mela masanga na couloir Madiakoko c'est ce que je regrette tant on zota la siko mamba boye komi déjà au raisonner papa na nzembo ni na tikela naza na nzembo oyo etikala marqué pananga eza nzembo ayembaka phrase. Est-ce que vous m'écoutez? Ayemba nzembo ya phrase. Aloba na kati ya nzembo wana alobi amour eza lokola phrase oyo eza na ba erreur nango. Alors, c'est-à-dire via mutu eza lokola phrase. Papa Wemba est allé au-delà ya pensée na ye. Alingaka ka alaksa batu keno bomo ya mutu eza lokola phrase. Na phrase le logo comme erreur ezangi S lobby modifié S wana soko tangi le logo comme ezangi point luko bakisa accent lobby et fur et à mesure on remonte que phrase na yo comme correct ba comme que non ça c'est une personne qui écrit très bien phrase na ye donc c'est-à-dire ato ça les règles léona na accent kolembate luka lobo améliorer et comme ça on comme un bon écrivain c'est-à-dire via muteza ndengwa. Tant que la charge au papa Mbazagi na on a moko au Congo, musicien ni yoko pesa charge joana. N'est papa kenda. Bon, en tout cas le côté mabe naza comme n'a pas tellement mutu oyo a comme ma charge à papa Wemba par rapport à vision na ye. Mais comme on dit toujours, l'histoire se répète. Une génération s'en va, une autre revient. Nazo mona peut-être mutu oyo intellectuellement ce qui attire l'aspect politique, l'aspect polémique à musicien, qui a peut-être qu'on soit image et à remplacer Papa Wemba na ba thème na bani na mona Félix Wazekwa. Na mona Félix Wazekwa, mais c'est seulement ce qui attire moi l'aspect na banga ba polémique à musicien et qui a incarné réellement penser à Papa Wemba par rapport à l'idéologie, par rapport à ba thème
il y a éducation on va repérer ça batou et vous avez pas vieux le tout batou kende na zomona suba jeune lelo oyo ba ko pesa moi ba thème bien te peut-être yé waze quoi ou soit autre musicien au karma pas conseil ni on repérer ce qu'on a ba tout batika liona balingana parce que bolingo neza base ya nyonso ba querelle inutile bazana ngo ezo avancer bango te soki batiki ba querelle pempeni balingani batie bo moko ensemble ko matsa musique na biso lelo musique na biso ekiti na se à cause de la querelle na bango bozoe la basi bazoe la sapatu bazoe la ndaku pendant ce temps ba ivoirien bazo avancer na côté industrie aujourd'hui na Congo industrie ya musique ezate oh ba mise congolais bazangi mbongo te ko faire na mbongo ba waze ko bala na mbongo mais so batiki querelle wana mutu na mutu atiena nous moyen na ye na danger que tout ça le lor moi munene ba contacter gouvernement ba sali moi studio moi munene OK lobby ba sal mythique zala kinde to beta na Olympia ba mise africain pe ba ya pe na Congo ba koti mbongo devise koti visa e koti et vous bien mais so batiki na ba querelle na bango pona basi pona ba bilamba na banini et ko avancer bango te. Merci vraiment, merci Pena. Merci. Mbote papa. Ah bonsoir mon frère. Tant aux autres l'événement munene bo salami ozolo bane. Mon événement oyo na plaisir. Na plaisir d'abord na ota la grandeur ya Papa Wemba. Parce que ngaza natif à Matonge hein. Ne grandi à Matonge. Alors via marquer en dehors à Matonge à marquer Congo à marquer Afrique à marquer na ko ba monde. Faut mbonini oyo kanisa papa. Na kansaka mingi na nzembo mama meka ona mama ngai mbule panzaka se ba feti yo kasi wenze te mukarame ata ba fingi tokota ata wenze tofanda ata na betomberi mbula moke na makasi ke ba Maria Rosa ekokamba bana babotali biso bankoko bangonde talatala na biso bana babotali biso bankoko parce tango yembi nzembo esali onde esenga plaisir na taille bolingo yo ba mama bakalango na taille bolingo ba mama bakalango pa na biso bana ndenge mamo ya ngai moko alingaka ngai ndenge na nyokola ye azolemba ngai te fulu ya obwaka ngai ezalaki te vraiment c'est une chanson éducative. Merci. Nagende puissance du parando binomo bomoni du parando nenga tambuli maman Chantal Wilo omoni nenga du parando to tambusa micro la reine omba automatique ba maman omoni nde du parando tambusi micro vraiment pena maman Tina Dede Coco omoni nenga du parando tambusi micro papa Moïse omoni ndenge jiparanda tambulisi miko bango tuba na kachambu wana toye pena ko toyo mama Shimba mama Shimba na kachambu wana bomoni ndenge jiparando atambusi kaka micro na le pena na mingi olobate le kaka batu balobela sere Papa Wemba mambasala na mambatika na mbogo yo vraiment na pesi tu batu tu walingaka emission jiparando na pesi bino tu bambote jiparando doto apanzaka magambo ndenge toyokanaka na pesi batu tu baka na mikili wana jirasi livre jirasi mambu na pesi yo mbote na pesi joli mambu na pesi yo mbote Charlie Molangi na pesi yo mbote Niclet Nzabes Jabet na pesi yo mbote na pesi mbote pa ya maître Hiroshima Mojobo na pesi yo mbote siko zali na pesi mbote na Chancel Landu na pesi mbote na Merveille Mila na pesi mbote na batutu balingaka jiparando batutu bana mikili ya poto wana na pesi mbote na Joël Ilofo Joël Pena na pesi mbote siko zali na pesi mbote na mama Chantal Wilo na pesi mbote na mama Bijou mama Bijou Kaumbu yonde makambu yonde idéologie yonde makambu mama Chantal Wilo nde makambu na pesi mbote pa maestro de Bundes famille Katuseko mobima na pesi bino mbote mama chérie Maman vrai chérie Shimba nzambe ya ba mama Shimba nzambe ya ba mama Dede Coco na pesi mbote siko zali mama Tina pesi bino tu ba mboto alandaka jiparando bo continuer ko s'abonner jiparando panzandeka makambo na olakisa bino ka ba vrai ba makambo apene ya la mingi mbanga te zala mingi misala
bomonde ji paranda tambisi micro mutu tu asengeleka loba lobi na pesi batu tu ya la reine Omba o to lingaka la reine Omba papa François Tungadio na pesi mbote papa na Jemima papa na Richi na pesi mbote siko zali na pesi batu tu o alingaka ji parando mbote na bino bomesana kolanda pena ji parando motro emerode libanga ya talo emerode libanga ya talo yo ebanga muto solaki yo ndo sololaka bien yo ndo leki batu tu na ye pena koto Lorette Mompala la tigresse Lorette sololaka mama bijungoy vraiment pena na suki awa pesi bino tu bambote bomesana otala nga boyeba nde makambo talaka na maison ya mama Nora Winner yende makambo mama Nora Winner mwasi ya pembe nzambe ya ba mama talaka mama Nora Winner na suki na ye la reine Omba. Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato bapemelaka bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo me nasangi na la reine Omba pesanga ta alumenia mama yo automatika ba mama la reine Omba mokonzi ba mama la reine Omba si parando denju sarelakisanga nzela emekasaka meveye mila mama wongo ya mama mama la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apemba te umela mama wongo la reine Omba la reine mama